mwasi ya libala akekufela na ndako ya makangu eleki na matadi. Makangu yango mpe azalaka mosika te kaka penepene. Oke na makolo okomi. Mwasi alobaki na mobali pe na bato baza wana bavoisin ake na matanga. Matanga mpe ezalaki na ndenge ya solo kote alobaki akendaki. Kasi ndeko mwasi na tongo nango azongi ndako te, abimi ebembe na ndako ya makangu. Bisika matanga ezalaki eza mosika, bisika nde akufeli penepene na ndako oyo ye ya famille na mobali na ye. Mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Anoirie, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mwasa libala kufi pali kamu eza koyindana akens tombe kande bomona koko eza na kati ya yariso ya grise wana femme mariée akokufa ndako ya likambo bamama so botonda te bochange mibali na ndako ya libala cibau na ndako ya libala moninga mwasi akufi botika je de double sim so na ndako otondaka te boma libala zonga mpa na bino je de double sim ezoboma ebomi moninga wa akens tombe matadi par terre kao yango wana ezokende na yarisa grise mwasi libala akufi na ndako ya likangu. Triste nouvelle, triste réalité, c'est pas bien. Soko lembi libala akite ndako mwana mobala bato o bangangu. Tombola. La famille moi so bozo mona wana te na photo akufika lelo esami na matadi aza femme mariée lo ba bisi mobali na ye akila na matanga mbali pa bika non moi sinanga kendo la na matanga na tongo bake ko découvrir ye akokufa na ndako ya likangu donc non loin pe ndako ne libala avivaka na garçon moko boya chayer mobali na za chauffeur à poids lourd bakuti ye ebembe koyeba te mwa mbala na mpe akimi koyeba te abomi ye to magoda elekaki makasi donc kocomprendre te elo ni esalamaka na bakuti ye deja ebembe bamama ye bajeune fille bayaya baleki soko oza na ndako ya libala okosala eloko oyo jamais soko omona ozotonda te zwa temps ya kodivorce okeluka mobali oyo akobanda otondisa yo c'est pas bien na miniti oyo moninga na biso mwasi akoti morgue lelo suite ya arte apozaki oza marie obimaka su na mobali moko bandeko na yoki deja bato baza koloba ndenge tomesana koloba mwasi ya libala akufi na ndako ya makangu cibao cinkusu ndongoli te bakombo tu tolobi kaka me bandeko mutu akufi tokontole basentima na biso ya haine to ya colère mpo ndeko mwasi akufi na ndako ya makangu non être humain mutu akufi kokufa na ndako ya makangu elakisi te akekufa po abomaki bato te. Alobaki na mobali na ye
ake matanga yake epai ya mobali mosusu wana ezali problème na biso te, eza problème ya mobali oyo ye biso te moto bala ye, biso pe te tovandaka na ye. Problème oyo ya biso ezali ndeko na biso ya mwasi akufi, ndeko na biso abomi mutu te, ndeko na biso ayibi mutu te, abuki pe mibeko ya mboka te, kaka buki mibeko ya relation ya ye na mobali na ye. Lokola aza ndeko na biso akufi, biso eloko toko interese akufi na nini? Po o tolobi makangu tomoni ete. Topesi réponse makangu akimi. Nakanisa yango tozoloba. Bongo siko soki eza boye. Bamiyibi bakotaki na ndako wana. Bakangi mobali. Bake na ye babomi mwasi. Bake bomela mobali ba mosusu babwaki ye. Bokoyeba ndenge nini. Soki sikoyo miyibi yango o bayaki bayebaki garçon wana azalaka ye moko. Lokola bolobi pe soka pusaka moto soka salaka nini bayebi azalaka ye moko bayiba ye bakuti mwasi. Mwasi yango ayebi bilongi na bango babomi ye bake na mobali bake bome kote mosusu nde nayebi. Soki pe mobali wana ayebi deja ke mwasi atrompaka ye balali ye boule atindi bato bakei baleve mobali wana babomi mwasi tokoyebela ndenge. Pour le moment bandeko tolinga toyeba ndeko mwasi akufi ndenge nini, nani abomi ye, pe toluka toyeba ndeko mobali pona nini amone na ndaku ya wana te, ndeko mobali akei wapi. Likambo mosusu lisusu tango bozoloba akufeli na ndako ya makangu ebongi bozala sir moto wana aza makangu na ye po ya kokokutane pe matanga azoya balandi ye baleve ye akimi bisika mwana mobali akoti na ndako mwana mobali atie matata bakangi na liboso mwana mobali mosusu akangi mwana mwasi na kingo kamata mobali bwakaka ye soki na mutuka to na nini mwasi lokola bakangaki ye na kingo akangami pema akufi. Donc bahypothèse eza ebele oyo ndeko mwasi akokufela. Yango wana soki nani toyebi likambo te tokobambele histoire te liboso koloba alalaki na ndako ya makangu ezosenga bondieba penza ke moto wana azalaka makangu na ye. Soki bamoni akufi na ndako ya moto bazalaka pene aza célibataire elakisi kaka te aza makangu na ye. Bandeko soki bolingi boyeba makambo na ndenge ya bien bosipozaka eloko me bolobaka te, surtout kokonfirme. Soki pe aza makangu na ye ya solo alors boluka botia maboko to boyeba ndeko mobali akie wapi, ye mokolo ndako atiki ebembe na ndako wana ye akie wapi. Soki pe bokutani na ye bakangi ye
baluka bayeba ndeko mwasi akufi na ndako oyo basaka na ye ndenge nini. Bameka lisusu kotuna ye yo na ye boza na relation nini po azala na ndako na yo etanke alobaki na ndako na ye ake matanga. Soka sisi matanga azongi ndako alobaki te akozala na ndako oyo. Boza pe pene. Donc bandeko bamituna ezebele. Yango na moma oyo ndeko na biso tokoko tete ndumba adultère soki toza toyebi akosa asalaka ngo. Me ndumba pe tokoko tete te po soki mutu adekone elakisi te aza ndumba. Mutu soba commettre adultère elakisi te aza ndumba. Elakisi kaka adekone na mobali na ye abuki mibeko ya couple na bango. Misusu badekonaka na ndako ya libala azosala penza comportement bandumba. Aza na ndako ya libala mazobima na mobali moko mibale misatu mine mibale ebele mbala moko. Wana tokoko tete ye ndenge moko na ndumba oyo atekaka nzoto. Me mwasi adekone na mobali moko wana eza makambo ya mobali na ye. Tokoko tete vraiment ndumba te po ezali comportement ya bandumba te. Ezali nde azodekone azotosa te kontra basina ya ye na mobali na ye ezala verbal na bolingo na bango. Donc wana ezalaka penza likambo ya mobali na ye mwasi. Yango bandeko nga eloko na sengi na bino tozala na mawa oyo akufi azali mutu. Azali pe elenge mama. Tango nalobi elenge mama aza na ba trentaine. Nanu kuta kokisi quarantaine. So pa kokisi quarantaine problème eza te. Tozala na mawa ndeko na biso ya mwasi akufi. Oui. Po même adekonaki ata mobali na ye akoboma ye te. Akozala na droit ya koboma ye te. Oza na mwasi adekone babomaka ye te. Babetaka ye pe te bakabwana. Séparation. Esili. Donc tokoko sepela jamais na liwa na ye po akenda kolala pa mobali mosusu. Tokoki pe koloba teke azwi apusa ti bawelandi ye te. Bandeko ndeko mwasi ti sikoyo tokoki teke aza criminel abomaki bato yango babomi ye. Toyoki kaka akendaki matanga ase retrouve na ndako ya garçon mosusu aza pemepene na bango. Bato balobi oyo bino bozoloba azali makangu na ye mwasi ya libala bakuti eba makangu ebembe. Alors tozala na susi ebembe wana toluka toyeba akufi na nini. Ngai papa Robo napesi mes sincères condoléances na famille ya mwasi. Liwa ezalaka kaka pasi na famille. Napesi pe mes sincères condoléances na mobali oyo ye oyo atikalaki na ndako. Vraiment eza pasi okufela mwasi na basituation ya boye. Ndeko mobali oyo poza na kati ya ndako na yebi makambo oyo eleki te yo moyen na lobeza te. Bana matadi nyonso mes sincères condoléances bolela ndeko na biso ya mwasi autotika biso ezali pasi. Ngai papa Robo nasukisi awa po tikala malamu pe na mawa ya kolela ndeko na biso. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV.
Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakombat TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Combat. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.